you running? souvent Why are you à running? la bibliothèque et puis expérimentation culturelle. Okay. Tangu kasi ozoyebana na mwana mwasi. Bakalite nini yo lingaka mingi kokute pa na ye? Oh, c'est bien. Mais qualité, c'est bien, mais côté mental, intelligence, beaucoup plus. Okay. Oui. Ebongo kasi ba defo oyo lingi ata kokuta te. Défaut ezanga te na mutu nyonso to aza na défaut. Défaut le plus grave, pas moi si on a commoné justement la tromperie, mensonge, lokuta. Karawana base, hein? Base, il y en a ezebele, mais en quelque sorte, ce qui construit l'amour est dans lokuta. Bien que bolingo botama na lokuta liboso. Ok, merci. Bon, to kende pa ba fille o ba pasuli ba ballon pona tozo ba raison na bango pourquoi soko landanga eboye. To koy ko banda na kombo na yo? Kombo nanga Annie. Merci Annie, âge na yo et puis au sala Annie na vie. Naza na 28 ans, Naza hôtesse dans un hôtel. Merci. O pasuli ballon na yo. O ko pesa biso ba raison na yo? Premièrement, Aza na 28 ans, lokolanga. Nga alinga mobali, azala soit bon, azala mokolo nanga parce que 28 ans, ça match pas. Donc voilà. Merci. Et bongo kasi pona yo, azali ba jara basi olingaka? Un peu, mais pas tout à fait. Et puis voilà. Merci. Poni ni kaka un peu, poni te oui ou non? La qualité de l'ingération de filles comme ça, surtout étant artiste, mais c'est puis parce que ça varie après, parce que moi, je suis collègue mobile après. Ouais. Merci. Merci. Toya boye. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Grâce, j'ai 23 ans. Merci. Et puis au sala Annie na vie? Je suis étudiante. En dehors de ça, je travaille à la maison d'habillement. Donc voilà. Merci. O pasuli ballon na yo po anini? Premièrement, on n'a pas soli ballon, na lingana mobile azabalo oxyté. Et habillement, bon, et puis na lingate. Na lingate pété, mobile, vraiment bagou na ngakate. Donc voilà. Merci. E bongo pona yo, soko moni ndeko mwasi awa, aza mutoko ye ko benda pona mwa lisolo? Lisolo aux alango en termes relationnels, il y a au solo là, mais en gros, comment on a on est les Congolais, toi, pe bakinois, toi, ebani. Na sens wana. Na sens nini? Te toi, bakinois, toi, ebani. Bana mai. Toyebani na ndeni. Na sens que quinoa soit moni quinoa abunga te ba poisson bana njara na mai ya nzela na ba obat na njara na mai ya ebale donc to ebani biso na Donc ozo ba ke boye bani déjà. te na été Okay. na terme. OK. Merci. Toya boye. Yeah. Kombo na yo na âge? Eugénie, naza na 28 ans. Merci. Au sala nini? Bon, naza na service na hôtel. Merci. Okoye sabiso po nini o pasuli ballon na? Bon, premièrement d'abord, naza na 28 ans, napi 28 ans et si maté. Il faut azatama kolo là ça va. Merci. E bongo pona yo, Jenny azali ba gu ya basi olingaka? Te. Po anite. Bon, aza femme africaine na mwindu mais na ba qualité na ba univers na beaucoup plus de mannequin et puis skinny. E bon yo moni munene. Askini no? Te a développé na esimo. Merci. Tokoy ko za kombo na yo na âge? Et kombo nanga Marlène Kangombe, j'ai 26 ans. Merci. Et puis au sala nini? Oui, naza commerçante, natikaka bilamba. Merci. Okoy sabiso po nini o pasuli ballon na yo? Bon, na pasoli ballon nanga premièrement d'abord na moni na ba qualité mbe na lingaya za monté. Parce que il y a du beau dans la lors, puis habillement na ye en tout cas na lingamba ta beauté. Donc c'est ça. Merci. E bongo ndeko mwasi awa, azaba gu ya basi olingaka? Te. Po anite.
Bon, en gros, d'abord, approche dans la famille, là, son accoutrement et un milieu rural, familial et Simbate. Donc, respectable, présentation respectable, na, on a Simbate. Why are you running? Why are you running? Ouais. Tozongela yo. Tokoi kozwa kombo na yo na âge? Chimène, j'ai 21 ans. Merci Chimène. Osala ni na vie? Je suis commerçante, en même temps étudiante. Merci. O pasuli balono po anini? En tout cas, déjà, premièrement, accoutrement, ça reflète déjà, pas à 100%, mais avec moi, ça marche pas. Et Simbate Penza. En tout cas, non, non. Kolata lati boezo laksa nini? Bon, Kolato a la télé déjà, et elle a que ça de un, ah non, déjà, mon boulot. Deuxièmement, rien à dire. En tout cas, je le respecte parce que j'ai aussi des oncles, donc je préfère m'arrêter là. Merci. Chimène aza bagu olingaka? Non, répétant deux fois, je viens de le dire déjà, et puis, si on a répétant pour la deuxième fois, il a déjà des trop. Aza bagu na yo ou bien aza bagu note? Même pas. Et à te. Nini sale bagu note? Des moments, un peu moins, et puis, j'adore le mannequin, quoi. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Merci. Kombo na yo na âge? Comme on a 1000 cas, en même temps je suis étudiante. Bon. Oza na âge nini Milka? J'ai 22 ans. Merci. Raison au passe le ballon? La passe au ballon parce que premièrement, à zone bagou nangate. Nande la ligne la pela mi bali. Lote. Nini ezo kokisa ete na bagu yo lingaka? Nga lingara mibali ya milai pembe mons dans l'oxté et le sans tatouage donc. Merci. Aza bajar olingaka? Donc, moi déjà ça bandagi. On va continuer à le souhaiter. Moi ça pèse déjà réponse. Donc abagunote. Ah, t'es. Ok. Merci. Bon, tozonga awa boye. To koki ko banda na kombo na yo et puis na âge? Kombo na nga Chanel Nguma, nana 29 ans. Merci. Et puis au salanin? Naza hôtesse d'accueil. En même temps, je suis étudiante à l'ISP. Merci. Tomoni oza toujours na ballon na yo? Koiko sanga po nini o bomberkango? Parce que nanga ko sala les sociétés na préféré qui mo ka to bolango. Donc aza baguna ote? Ok. Yaza bago lingaka? Laisse-moi le bel déjà, j'adore les skinny na ba mannequin. Kasi yo pio pasola on kasi. Merci. Bon, tozonga na biso awa boye kasi. Ok, donc pona yo lelo malheureusement babalo nyonso tu ekei mais nangi na senga merci na ndenge oye na émission na biso lelo so na kozwa micro. Merci. Les filles to ko mettre les maboko. Merci.